Mbe ozui nazalaka moninga na yo te pe na kotikalaka kozala moninga na yo te. Papi Gen tolobela vie makambo nyonso na maboko ya Papi Gen tolobela vie Papi Gen émission kitoko oyo ifo kolandaka mpona kopesa makambo yango toyebisi bino ke nazalaka moninga na yo te na kotikalaka mpe kozala moninga no te mpe tokosala mpe kopi te yozafa kwa ngai naza artiste. Donc voilà. Ça ne va pas non. Ngai Shela Mputu nazalaka moninga na yo te. Papi Gen tolobela vie. Ngai Shela Mputu nazalaka moninga na yo te. Papi Gen tolobela vie. Pe na kotikalaka jamais kozala moninga na yo. Donc tolobela nde vie. Papi Gen toko. Deyo Brondo, nazalaka moninga na yote. Pena kotika la peko zala moninga na yote. Papi Gen, tolobela vie. Gumu chuchu, supu. Nazalaka moninga na yote. Je suis pas ton ami. Nazalaka moninga na yote. Papi Gen tolobela vie. Mystère Siatoli. Nazalaka moninga na yote. Nazalaka moninga note. Papi Gen tolobela vie. Avec Adilo Dolé, c'est le jeu, c'est beau comme un deux journées. Nazalaka moninga na yote. Nazalaka moninga na yote. 4 fois, prêtre, Washington, grand pays. Papi Gen, tolobela vie. Papi Gen, tolobela vie. WS Production, Willis Yonga. WS Production, Willis Yonga. L'homme pris d'envoi le mal de loin. Très chers abonnés, Topesi Binombote partout, Bonandakabiso à travers Tolobela Vie officielle. Vraiment un grand merci. Là, je suis en déplacement. Naza na Bruxelles, na Belgique. Ma solo à poto, tozo fongwama partout. Les lots en Belgique, lobby invité biso partout aux alliés. Togoya. Merci Nabino tout au Bozako Benga biso Bozako porter vraiment attention Nabino na ma solo à poto. Washington, merci na Washington. À la Bruxelles, après Allemagne, après Londres, pourquoi pas. Mboka ou banda bakenda sango benga biso. To beta ma solo. C'est important pour la baleki ba lelo, pour na bano ba lelo. Bonne marche na bangwe kozala malamu mingi. Soki bayoki histoire parce que soki mutu asala histoire Nzamba benga biso na loipe mutake na ye. Le histoire pekei, ça sert à quoi? Les cas la masolo poto na tolobela vie officielle. Eric Chimonoko merci na yo, Pino si Agostino merci. Jerimbo Mala Canada, merci. Tokoya Petit Canada pour la masolo à poto. Il paye des gokao, voilà. Il a dit, il a promis, il a réalisé. Jean-Claude de Mabanzo. À la Bruxelles, na koute na mère oué. Moi si mogo sentir na Taylor Vandalungwa. Il y a kosaka na koute te. Voilà moi si abatu. Privé. Il y avait nangai fiche au bango. L'on a un fiche au bango. Tu as ma solo na ye, tu as un solo là, ma solo ya poto. Fiche au bango mbote. Mbote Papi Gen. Boni. Bien, na sepele malamu makasi comment na yo. En tout cas, ça a plaisir makasi. Ba fait telegi madame. En tout cas ça va. Yo ça va côté. Ba fait telegi madame. Tu as sentir. Oui. Toujours papa yo. Bien sûr. Toujours. Bien sûr. Donc côté on tika attente. Et que soit au cola mais toujours à la page mais mode on parle mode des logos exactement au forcé mode des logos na botama nango kobotama nango de wa makila quoi de pona banda kolata depuis kala donc propriété ba botama propriété na na ya botama yango no moni mais attends zo kola mais ezo toujours et puis beauté toujours ça na sentir ezo ke ba banande papa yoyo oui Papi Gen voilà merci alors
oza masola poto te okutana yo awa vraiment to yeto mekano ko sola momke tango talaka masola poto esala konde ni tango zo kamuta obeta histoire na ya masola poto esala konde ni en tout cas tana talaka lobe la vie en tout cas ça nga plaisir makasi na vendre rappeler route na madame Wea mais Wea o bisa tana za constater tana kotaka en tout cas na kipa même télévision de même na kipa tika intéressant toujours quand yango ça la bien surtout na bateau ba exprimer bien ou après ça pesage biographie na Wea qui toko bien la vie ça la nga qui toko makasi voilà parce que ça va souvenir non si oui ndito ba story no change histoire ba changer Ficho Bango, yo ozamo na commune. Ngai. Na botama na commune ya Kasavubu. Bon à l'époque nous surtout botama za benga Dendal quoi. Dendal, Kasavubu Dendal, Mboka Sika. Nga na botama na Kasavubu na kol na Kasavubu, na longwa na Kasavubu na longwa na Kasavubu na âge mo ya jeunesse quoi. Na tin na epoto. Dona poto na âge à 23 ans. Tu le na donc le sur presque 40 ans. Ah ok, t'es tout sur là. Oui, que aux émissions là, on peut tout sur la Syrie. Problème exact. On est vraiment tout petit honneur, tout y a bientôt l'andoti awa. La porte est ouverte, la porte est grandement ouverte pour nayo au dans d'abisso, ceux qui vraiment au lingitoya. On va se déplacer au Banganote Toya, partout aux Ala Toya, Toya l'abisso. Alors, Ficho Bango, mais quand on compte l'abisso, ça fait combien de temps yo osa déjà la potoa? Normalement, ngai suko na kokisi na zo kende ba 36 ans poto. 36 ans na zo kende suko 36 ans. OK. Suko yo akapoto elenge, yo akapoto ndengi. Vous êtes trop jeune akapoto et puis pourquoi kaka choix ya Belgique? Bon, normalement ils ont choix à Belgique té. Ngai na ya poto au moni ba période mo biso na jeunesse wa biso na bato ba âge na ba promotion ngai to comment peut ça fait à poto à partir que mon la ba ya na biso ba à poto na ba nzembo ba papa o ba zo ko bimisa ba 100 ans ba nzembo so commencer pour sa poto deux obligés faut à poto de tout ça là tout na quartier to à poto tout ça ba 20 so au ba salaga mais koya poto atuka esimbaka te ngai nde famille na ngai te mo moni mobulu le kaki to donne kolela bango nzela poto le kito non ser na ngai Fatuma Bango akufa déjà il doit sala to azali mo sa pauvre papiter ça allez basali tuna mbale papiter sali batinga na poto. OK. Ya on a tu kasiko choix kaka ya Belgique ni pour ngai ya choix Belgique ngai ta na yaka na kitana Italie. OK. Na kitana Italie na longo Italie. Wana 1900 combien? Wana 87. 87. Na Italie na longo Italie na ye Panama matin ma belle gagi ya to parce que ba jeune do atete na moni bila ke do makambo yo et puis on comprend les qui ya trop na bité o kumaka na liwa allez na kimi na kokite na ke Suisse na Suisse na va na Suisse na ko Suisse Suisse aventure les qui ya to na kimi Suisse na Belgique depuis na Belgique tilo na va na Belgique. OK. Siko yo temps yo ya kapoto banani yo kutaka vraiment que bango c'est-à-dire bato bakinda sango oyo kutaka temps yo comment na poto. Na poto en général ou bien en général d'abord plutôt ya en particulier. Bon na poto na kuta lwa ba vina biso ba venir ka bazalaka ba ve nga pauvre americano ba ve banani ba les blancs bambu ba comment s'appelle banani ba samimwela ba to ba zebele ba egetuye on va da toi na kuta ba tebel na poto. OK. C'est quoi idéologie famille tinda ko na poto za rapport ni? Bon normalement ba tinda na poto yana lobi na kin to tema to comment na soucia poto do na choité. Il faut to longo ka kin to ra poto. Nga seconde ba tinda na poto famille na tinda na poto na classe. Ouais, étude. Na étude na classe. Na do sko na kin na mo longo na classe. Mais tant na kitinda Italie, na mo la réalité à poto habité. Mama chike ya tao. Réalité aux arani. Réalité aux arani au monara. Réalité na mona kasi réalité aux baka ou vitesse le gars rapide le gars makasi na kokite ngabino funa ko tranager. Donc à partir Italie déjà au moni vitesse obité nga classe sauté. Mais non quelle classe ne kuta déjà ba master musuzu tangana bango o tanga mona kin ba master musuzu kolana bango ba ya poto liboso ba comment dire na ligue musuzu. Bonga na ke sous classe na ke sous classe ndenge
te sympathie na tenga bifana ke nega mbala mo à partir Italie de mon côté masolo à partir Italie comme na Italie na beta na umile na ngapeza mingi te mama solo ka mike après na Panama ne Panama ne parce que pas nego fonga na Panama si on a Panama fonga na masolo ni bon non donc tu sais tant comme Paris ça ngene tant comme Paris na écoute ba masu to kolona bango ba msusu bakenda kota matiti ombande bateka matiti on senti bien que master bazo vivre mo bien quoi ah bon monsieur bazo koma ba monsieur okoma ngana povena ke nana okoma na kana ba okoma mais makamoni leka o pa do ozala libanda te do vino sokaka kuna vino te ngatalite aux invités de comme des gens déjà lire des gens apte comme que ngai na ke na na vimo ko na ko tsako masolo na oye ko na mama ko koma wana na la sa ko koma te omoni biso to abana kasabu masolo be ko koma yuta na kasabu wana biza tuna tabana kasabu nzo ko bisa wa yuta na kasabu na vie na biso ba vie Nico ba Nico Ntsumbu ba vie Fisto ba de belebele comprendre ba vie Will Madela Genève va comprendre de masolo be yuta na kasabu parce que ba na kasabu na poto ba za étudiant OK ba on ba ya masolo ya kokoma mais masolo ya ndunda yuta na Kaemba na bana banjili ba ngwana biso zega ya kokomaka okoma okendeka mutu nyoso ba masa tu zega ya kokomaka do il faut joka jega mbala mo na joka jembala mo sikoyo ezakande ni la kokotsa ba mo parale et PCP ngai moni tanga na ye na poto masa na ngai Dede Tambouy en Allemagne na Cologne yimta ya bangai voilà na Paris na montré bango na batandara do kokoma na komika li pasaka na yana ngo ya ngai mo kaka yomba basala nga je do yonga na bandaka donné yela ko na komi après un mois la deuxième balamo kali paso yanga na yomba ko tsona masolo eloko liboso na beta li pasala nga moko après la juge pe balamo esimbi ko simba dende ah ouais parce que biso bala ki to na le permettre par rapport à bana lelo bazoya lelo parce que yo tuna kite awa ezaka ndenge nini ma mikanda ko boaka tuna ka ononte te mais tant na yaka déjà ka si basal de temps na yé déjà basal nga jangunda ta basal nga jangunda après on boit quand même on boit bien sûr il faut boire mais so boire ndende kala zalaka ko mara mo mke bambilo mo mke lelo na mo changer lelo comment bien mo na autant partout bambila bana ngote mais kala zalaka biso mara bimika mke rabo bambila bimika mke yo obligé boire yo boire combien de tout bonga na boire 3 mitou na na boire 3 mitou na obe mbongo mais bon tina ndenge sukaka ebeba siko bete absolument solo série na bino wana na ndezaka ndenge nini ko vivre za ndenge nini ba moni est-ce que banze pe bazalaka série na bino bon série oyo komaka ba série nga na komaka tuka basi bazaka na bango mais bazaka muke bomba dezala siko tellement siko yo basi on siko il faut yemo siko ayebi ke a joyo asimba la yemo il fallait là siko parce que on a déjà ba il y a beaucoup qui peut aller dans balle là on comprendre donc les gars bon affaire les gars boulot quoi basi bazaki na bango belé mais les gars a tout kabulaka les même moi c'est aujourd'hui tout kabulaka biso so ozani voilà ah oui chaud non c'est jouer d'agité c'est rien pardon jouer d'agité jalousie d'agité bon jalousie ça la langue mais bango bazuna na mbongo ah oui so aussi mano le koto na yo ou vivre na yo mais sur le koto de mon peut-être par rapport à l'élo quoi na parole ça combien de temps na parole na beta 4 ans na beta 4 ans de la 4 ans vitesse sur vitesse ya ko sakanate ya ko sanate tara na so mbana 8 fois mbala 8 fois olia mbala 8 fois Kana 4 ans. Kana 4 ans. Mais ça y a moi temps mike alors. Bon bah 6 mois, bah 4 mois. Donc ngaiko na Paris. Na baneko lexa 3 mois libanda tifwa zongai. Na 4 na sala. Ezaki livre, ba no livre tu ezaki nini. Te ko livre ngai te ko ban. Tant on a Paris. Na utiliser ngai. Ta ba utiliser ngai. On voit. Après ngai mo soko ne ko misalati. Na mo sala biso ngai mo. Mais yo be ke baza ko utiliser, yo ba utiliser chance dans ton. Mais non ma soko yeka a soko il faut utiliser garati. O jambongo wapi. Parce que yo ma solo ye bien ngote. Faut ba la soko nzela, so ba l'action de après aller. Tant on met ça là. Tout ce temps vous avez na contact na famille na Kinshasa.
bon contact des Zalaga mais Zalaga bien mingité parce que c'est vraiment bien téléphone Zalaga Zalaga oui parce que vraiment ba lettre ko comment on va les familles que tant ba yoka ke non ba liboso moi na keli ambala ba bani moi na dindi normal moi na azindi mais ba yo comprendre que affaire ba yo na que fiche soit que kuna uzina neka quoi ba courage na leki na normal mais que soit pas si na eu très jeune ça va pas si moi na bango mais amononga normal parce que bana no kutana nzela ya kokoma wana bana no kutana pena sérieux na ki non batu ba sa na masola bien ça banani ah ba ça que belé hein que soit msu ba kombo kimanga ba msu ba kufa ba msu omba bon na rolo ba lo master na DD tambo ya za na colonne ba bela tanda ba tanda ba za mo belé hein à toi basé belé msu ba kombo kimanga yi ba za belé siko tango salango le chuchu pendo bina la reno bima mbongo bima oui mbongo yoko mona la mbongo msu beko zape pardon au sali a utilisé au bendi mbongo tant au benda a besoin makase beleti au bendi mbongo zo simisa mututi tant au kia suko pa bakangi mutu a dumbongo ke na moti yuzu bien singa su biloko na kuta na trop ah bon na kuta na to mbongo tika di banda bimbo ba mbongo suti mutu bo travail na ye tant yo zo kota eza nini ya carnet tant au benda mbongo ke au bendi pa o simisa mbongo bendi pa o simisa mbongo soki nzamba sali tango bosisi bochembeleti mosusu aliki ntango ozokota tikali moko be misato boye mpa oke ozindi beko ye ake na mbongo ake na olobeleti siko ntango obima oluki te atoluki na ozon susu yango te oh ah oui ozon susu yango te ya utilise yango oui bien sûr surtout ngai nakoloba na maso otanda naloba tanda wana nyokolinga pete atanda tanda afena batanda akangisanga 3 fois tanda akangisanga 3 fois bon monsieur tikali wana nakangama 4 fois tikala so 5 fois nakangama ngamo kwa akamana ba msusu ba master msusu kwa. Voilà, lui il s'appelle Ficho Bangu, je crois que on sentir qu'il a l'art de parler, on sentir que mutu namba ma réponse est ça bebo. Ficho Bangu to sur la sur yo. To me galo sur mon qui pour ma camboza mo belef to sur la mais nabi que réalisateur na ça ko on peut s'absent temps pour tout si ça manque en toi nango. Alors monde il y a bilamba. Et ça qui nous compte monde bilamba. C'est quand mbongo on essaye que somba bilamba. Tout le monde bilamba un monde mususu à part monde à l'art. Bon, enfin, la rôle va boire. Monde à bilamba, ils appellent monde mususu, monde peut un bon, ils ont monde mususu. Mais ngai na kota ma bilamba na kota te mais ils allaient dans les amakila. Pour na outa na déjà depuis kin. Na outa na kin. Ali na yesu na ona poto wa ne ko comme su mo na na ne ko développer on na ko su na ndenge na passer na kin to na ko defa on pa uzana lamba masa mo zatam na bandal boke bo sale change odu ya ye yo du ya yo pesiye bo sale change ko comprendre ka ndenge wana mais to na ko su na bana pe ko somba comme na ndenge ko lata mais bon ba moyen za ite mais na bana ko somba mo zatam na somi mo ko na sala on temps be change mais tant son ne poto na mo simba su ko mbongo na développé ce qu'on a dans l'angai. Ce qu'on a Paris, 4 ans pour que Suisse. Pour te sauter histoire bien. Tant qu'on est en Suisse, ce qu'on a Suisse peut continuer sur ma solo. Bien sûr. Pour habiter qu'on a saranate, bien sûr, on a saranate. Na Suisse de suite na comme na Suisse de siko ne ko ne ko masiko na ndunda. Ndunda. Na ndunda. Vina bisona ni via akufa pe via njili como examina ne bon vena como kimi eu yasima yinim da azaki lo wa mo grosso masolo grosso na biso quoi Enrique Mbemba fondro mon vieux voilà grand frère propre Enrique Mbemba voilà il y a un sublime en Suisse pour nous en Lausanne hein dans la carte de fond en Lausanne quand merci pour la première dame quand tu as vu dans Gobelisha ouais mais voilà Gobelisha un peu son beauté Gobelisha azule so biloko coopérer parce que wa to ça là au du biloko donc non la Berne vraiment nous dans la Berne
tellement kokanga l'équitro ah non mon que non bima oui on banga te kuno babi kuno basakana te kuno on banga biso ko bon problème ya siko biso to ça la défi na mundele tout ça va gêne na to te le 30 até tout ça va gêne au moins atela ke na 5 à 6 la bolo ça la ngelo côté ça veut dire que ngana sima mbongo on comprend OK tellement bon ma compétition que non bien yo te non bien ma mutu mais tant comme ka ba c'est ya na Lausanne ba via kala ba via ya Lausanne la kala seulement sur la jalousie que mo via Rikimbemba a uta Paris aye a komi ko konta siko na boule ko mo ko linga basi na bongo ni banale na ko les fêtes ba livré ba na mbila à partir avec ta ba livré via Rikimbemba ma komo kanga siko ba toile to komo teka siko biso na biso to komo mo la poisa siko ale nga tele ko na rite malé na kimi na ngai kimi na ngane parlement na beti 2 mois na parlement ni na Belgique. C'est quoi à Paris on doit savoir combien de temps na kati na kati ba 3 mois 3 mois 6 mois 3 mois 6 mois 3 mois 6 mois moi tam sou 8 mois tam sou 10 mois pe ba lemba ki okuna te bien mais yo ye lisusu ba lemba ki ote mais kala na bien kala ngana ozokota kono muzokota ba comme mususu oui le loko na kombo ba piano zarate parce que je te rapporte ba piano zarate oui c'est le gars que au salika munda na ndako au postant après c'est parce que tant comme la Belgique est-ce que l'on est indaki opena ce qu'on va na Belgique l'on est vraiment au monaki oyo et ndeto barande ba basi ba tomba amoureuse alors yo l'on est tomba qui amoureux il y a Belgique. L'on est salé vraiment que Olinga au vent la Belgique. C'était quoi? Mon temps on a comme Belgique. Tant on a comme Belgique il local liboso. Tant on a zolongo na longo Suisse, mais en France na petit 2 mois pour tous on a bien pour ça bien pour la que Belgique. On a parti à ce que maturité à monter comme il y a au monde. Il y a ngai. Voilà comme na au moment qui est déjà vers 30 ans. Voilà comme qui a peu na ba comment que na ba tu vois là te na comment que na ba 27 ans 26 ans donc 27 ans 28 ans moi maturité comme il ngai na za mutu fo na bala na bala na sala siko vi ngai vi normal mon appartement kanso comme il ngai ko ngai ndeto ka avant to bakine bito na ko Belgique amboka betidian on prend et après 5 ans besoin na on na Belgique à part ça master morobo master nanga mo to bota misika mo to kole sika mo comme Jansi Masamuna dans Liège bon il est tout dans le parlement do ba venti tout ça on a vient de ce temps où il avaya temps où te kina ya akitaka awa na Belgique na kina na Liège tant que na Liège a kokita kene à l'andi sur na Suisse ce quoi partir kuna le temps où ba baby a benga afficho ngai tant avant la poto na le gars na mboka mo na Belgique mais na Liège na mona mboka la calme peza omba to kende kuna ba ya manga kitoko ya omoni a fait tant la bimi Suisse to yema na mo Belgique Panama après to kende biso to na so Belgique to kende biso Liège malon c'est quoi qui est ni puis makambo tant so komi wana oui na Liège on ma décision non na tiki makambo tu te na tikaraté mais idée nini kibomoto yelingai kibomoto yelingai ke ndila na lokende moi kibomoto yelingai ndila na lokende usukula mabe na vie moi conseil yelingai ke attendre le bien la fatigue il faut lunga au changer voilà on va le mettre na yaka na Belgique na konaka na ngai na konyo aussi ba kasi au sanade na Belgique ya ko sakanate ko le route par ba ko to butaka ko le route Paris ko le route na Suisse on a koneka ma kasi siko to yo yaki ba no kutaki de ba na kata masolo wana kutaki ba sai bebele ba ya kusakana te ya usana te na Bruxelles de bazaki belé mais comme ngai na Liège na Liège de to aga muke de na Liège de so ba va fongula pesant de la Liège za biso to ba tsuba ye ba mi fune ba ba ye bébé belé to en Suisse Gatel va pas côté kuna na Neuchâtel oui to na mi fune OK oui ba bébé kanza ba de belé ale ba ya OK maintenant sikoyo ficho bango meka obetela biso non parce que émission nous a quitté qu'on a comprendre était non sentir maintenant la réponse est bien alors tant que yo comme na Liège mais au bêta
Ah, on a Bruxelles. Ah, Bozinda. Koloba kutude. Mais Baba Belge, bah, c'est ma bête. Boyo Zinda, bah, mais mon ngai a wala zinda parce que preuve bizarre bo ezate. Mais ba jonga par soupçon kaka. Na ko funda. Na mso mo na mso adu lili na ngaka utilizango akomi muna lâcher. Ale ba ko ba fiche ngai ba ko mo parce que lili wala. Mo na pambe na ndako vana ba ba logo dio. Tongo ke no pesi preuve no ezanga ite. On ba mu ndenda utiliser lili na ngai. Mais déjà quand même so be déjà 3 mois 4 mois na bolo. Ok. Mais ko jonga bla mabo na mbo ba jonga de ngai ne donc la salle est belle mais na bo ba jonga ite. Ba jonga ndika par soupçon. Ba jonga ndika même par soupçon kaka. Est-ce que Ficho Bango peut kotaka na monde ya bandule? Ba monde mabanga bandule ba monde bani. Tengai pe na monde la musique na ite mais ba musicien ba on est ko intéressé na trop. Tengai puis mutu na ba na musique za général de fao. Au monde presque ba enfin. Ni suna ko lo bango. Le monde presque ba bijou sur le fao la tarana. Ça nga na texte là. Ok. Donc presque donner bateau la émission ba ibingai ba bi non fiche azolo ba vérité. Même ba na poto même ba na kin ba non mona non fiche on na hôtel ça va général des fois ba bijou na ba on zala ngai. Ok. Donc c'est intéressant no bena pas trop dans monde andule. C'est intéressant trop de mais ma banga le ba na bo ngai mais ko intéressé beza boneza na ba tsuku ke aka azaza kol kona misete na c'est na hôtel. Ficho Bango yo zali moko ya bato yo bakoli bakoto yo. Oza moko ya bato ba moni, je crois que mona ba Nyarkos, mona ba mère Malou, mona. Alors, pona yo selon bato yo ba nyata kapena masolo na Paris na bato ba nyata na Belgique, bato ba nyata na Suisse. Pona yo bon, les lois en Belgique, mais quand même, ils ont normal, il y a une story, no change. Pour nous, banani, ou mon appena qui non, te, wana vena, namboka, na biso notre défenda. À l'époque. En tout cas, au monde tout le monde le voit, Paris est un grand monde. Paris est un grand monde. Même la Belgique, on va y bien. Paris est un grand monde. Donc, comparaison, bah ça la règle, bah Paris, na bah Suisse, na te. En tout cas, Paris est l'équipe. Mais à Wapé, la Tarapé va aller. On va à Paris, les roi grand monde, roi le boulot. Mais après, la Belgique, la Tarapé va aller. La Suisse, la Tarapé va aller. La Tarapé va aller. Mais déjà, on n'a pas bien. Mon mouton, ça a déjà dessin dans la poche. À qui à côté de l'organisation Belamba. Ah, déjà, on peut faire du mouton là. Parce que le salaire, il faut par exemple, 1600 €. Il faut foutre un d'accord, foutre un gaz, foutre un bureau, on se comprend. Mais à l'on lit 500 € à son Belamba. Il faut du mouton là. Si. Ah oui? Oui, il faut du mouton là. Ah. Paris, mais là, tu rappelles bien. Ils ont à Paris. Parce que yo beta formé. On a beta formé. Beta formé. Oui. Au niveau de mon oui, on a beta formé. Parce que même madame Nazara est bien. Même si on a aucun garde, on a formé au Camo. Mais si on a beta formé, ça pour la majorité. Oui. Parce que yo comment papa yo ndegeni. Comment papa beta sur le solo pour na mon aga Ficho Bango papa yo papa yo c'est-à-dire papa Yoji Yamamoto. C'est-à-dire il s'habille toujours en Yoji Yamamoto. Alors nous voulons savoir un peu comment Okomaki papa Yoji Yamamoto. Et puis, choix na yoka Yoji Yamamoto pour l'année. Pour bébé va finir Yoji Yamamoto. Ah, va finir bon. Ah, va finir parce que tant que il y a pirate comme belé, va finir en haut. Mais à part ça, conseil ça monto, il le bagage vite. On est ngai au finir je sais pas, ponga na ta c'est original. Na ta original, ça que chose na kena chama monto na la zone batunte, il y a conscience na ngamo. Na kena so mbelo ko ngai, facture na ngai, mais na vandi na lati bato mone sili. Bo ba kota doute. Bo si non, quoi entrer. C'est quoi yo comment papa yo ndengeni. Bon, ngana comment papa yo. Parce que au moni ngai, oza papa yo hein. Bien sûr. Voilà. L'habitude. Bato nyonso bayebi ke Ficho Bango ataka Yoshi Yamamoto. Teme pa na kendaka sikoyo. Ba petit na ngai. Ba moni ke trop c'est trop. Donc vie atwani ba mona ngai te vie to peseka komboka papa yoyo. Nga na zolinga te. Mais teme ba petit ba kokite ba kraki ba non vie faut joka komona makasi. On na kombe papa yoyo. Ah. Et confirmons ba mo. Parce que maintenant yo kutaka on a Belgique na Bruxelles na Liège, ça dit na Belgique au bando beta forme danger. Oyo kutaka
pour moi na Paris tout temps banyako si oyo kuta na net na Belgique awa ba obinado ça dit na masolo wana par rapport il y a âge ou bien non ça dit tant oyo batu oyo kuta que ba betaka déjà ba tenir ko sakana te on a kuta batebele avec ta tenir ou ba déjà posé oyo kuta ko tangata mo 5 est-ce que le venaton tangata mo 5 bon ba jeune japonais basalaka ba umba ba Eric Kenzo ba pauvre mais respect leki nanga Eric Kenzo ba Shiro Chamala ba to ba rebelle comprendre toi bazali belé OK bitungimbi ba tebele ba nani comment ba bienvenue Masudi à toi bizarre félicitations yo no libanga te na moni tenga oui nga balansanga to balansanga to des fois balansanga ba wera balansanga ba de balansanga ba kofi balansanga mais tellement to lo barate to bisa ba bantu ba so balancer akaya asali libanga ni fête ngata balansanga na fona kalmera palera mais comment les carabou fiche au banc tout le monde arabe ba fiche au banc maman pas comme combattant il y a ma casse donc on sentir donc radical donc radical il y a ko sakanate nous ça que fiche au banc comme combattant atiki makamunyo sabi été na bonde la mboka c'était pourquoi ma belle kaki trop de konangai mona mokili to na mboka mo mudunyo so mokili na mboka mo que soit le to pa na Belgique to na Belge mais mboka na ngai pa na uta source na ngai pa na uta za Congo on va na kolinga te ba nyoko la mboka na ndengo la so ba to nyoko la mboka na za ba paya ba uti so ki wap to ba ngode ba ya ba nyoko la mboka na biso non ngala kolinga lo ande ngai nenga to na défendre mboka na ngai OK c'est go tika oh otie combattant na tika otika pas dit parce que na salle de devant la ngame devant nous na salle on l'active tunzela tout ça tunzela ba so ba remplacer biso mais ba libération mboka na sa miti yo tikine bon pour la ngai nengo lobi libération mboka na salami mais pour la ngai fiche bango libération mboka c'est salama déjà OK ça c'est conscience na biso siko ya bandeko na biso yo bazo comme mboka na biso ba kumba biso na val normal na autre on est ko linga tant to balo munda ensemble voilà on comprend oui tika liona isa taliba ngo wa soko ba linga mboka biso na libulu izaka ba ngo so ba linga mboka biso et c'est sortir et ça sortir ça va bango parce que le loza moi la mboka le mutaje pouvoir il ne muta a libérer mboka wana donc pour la pesa que mboka ils ont déjà libéré hein OK mais là comme ça va fiche bango mais quand on ko ibisa biso sikoyo yo zana kata masolo so le lo mutu moko ba jeune bana ou bazo lelo pour ça peut être dans moins de 20 ans par exemple bien 20 ans c'est-à-dire il a encore battant à vivre et tout à poni monde il y a ma solo yo peut se conseiller par rapport à l'expérience na yo de l'expérience dans le lot au monde il y a on a tout les gars au monde mokili ils a génération à génération génération biso to ça ma solo les génération à l'autre pour ensemble ma solo c'est normal des choses bah na oka ba de ba ko poto kufa na hotel ah bon poto na ngande ngezala bomba et be ba bete poto be ba na hotel kufa te be ba kufa bete parce que moni ba c'est tout ça la masolo to na suna mi kandate bomba to na suna mi kandate mbila uto aibika ga ba tata sala masoto kanga moto tinde ngo ba na mi kandate mais lo sikoyo masolo ezara soute mais to jo mi kanda mais comme biso na vie profession muto professeur copé zalate il faut mon ça professionnel comme le token na misala to lingi misala te et on to ba de poto kufa même buda misala musala futa alonga bien kaka les gens ont différence te les bien malaki ba monde na ba to na ko yiba mbonga ba ba no le no pe on mo na mbonga ba tu asa ngo lo monte sinon poto kufa no de poto na ngande zala poto na conseil no ko pesa bango kase ngala pa na conseil na ko pesa pesa pa token na ba o ba mikanda comprendre ba misala il a transcendé te ya yesi kate ne tibne bo ki bozena mikanda te c'est-à-dire
akoki pe ko utiliser ba chance na ye ndenge balobaka ndenge bino utiliser ba chance bino ko pese conseil ni ala na monde cop to ala na monde formation kayu dans le monde de formation caillou na routine na copte jamais on va comme péché na routine na monde te ka ne kopo ka ngae non on comme péché on va aza na patience ala na vie na normal abomsa mukanda abwaki siko simbi azoke ne formation ou bien azoke ne musala isili kopo benza na poto peza tu vois et les cas par rapport à ma chance ou ne so ndé ba tirer ballon peut chance que tout ça la coupe venir éviter pour quand la prise aujourd'hui on bon facile ou mané so ndé ba nego ye ba so vendé ni ne comprendre n'éviter on va mettre le pesa ko jambon wapi on va nous couper ndé dans la tout 2000 ballon mon mbila petit 3 tours déjà tout de suite siko yo o lapaka cop to tika cop soko lapaka eloni lapisaka cop tengai na la so tika eloni tikisaka tengai poko la pesa bina o sentir que moto mo yaki soko tika zaki tamsu par rapport ya elo mo te yaki yo siko yo lapaka to tikaka tenga bena na lapaka na tika o lapina ko tika nyoso mbale na lapaka na tika parce moni cop vous allez biloko bo sala lobi si bo sala on déjà mais ponge zoyate aujourd'hui ngaka tongeta nga umba aujourd'hui baté auto okende boloko be umba donc nous a to cham tutoka cham tubakata umba mais total de ba de faux monde quoi de faux monde ya mo mo bien monde mo incertitude quoi oui umba muto pesa raisonnaka umba ako lingate ke umba akumisa o bato non donc apesa na tika ko pesa ngai moko manga ba tension na kokola umba tete na kufama mende na kopo penda na simba mbongo na simba na kopo simba mbongo ya kusana te autant malba que non le bien mal acquis n'en profite jamais le bien mal acquis ça profite jamais mais quasiment de simba bamsu ba sala ngopelo monter bamsu ka basi on bande sala ngopelo monter quoi par rapport à bon avant normal tam bamsu on a villa la poto on bande c'est ça le problème oui voilà ezalaki ndeko na biso fiche bango tozo ki poto silisa intervention na biso alors conseil ne ko pesa lelo yo bandeko nyoso oyo tamso bolanda émission oyo ba retenir ni surtout bato bazo ya sika na poto ba retenir ni bon nga conseil na ko pesa na bato bazo ya sika na poto on va eza faute na mangote kende ba ba poto beba on va ba o bato mona le poto beba mais ngai na pas na mona fiche bango o atika ko balata ka bien boye te me koleta bien mais keba ke na ba mamu na koma ko sala ba bi monsieur na on a crédit ba monsieur pe na carte na crédit na pas romban na salaire ba lo futa nga pe yango na romban mais ba monsieur pe zali ke be économie na mayele na ngai romban tilo yango na za na mérita toujours ko sala boy ça le problème alors conseil na yo ba Holanda yo bon conseil na na bato bazo ya lelo ou bien la bateau oyo bazala la poto abana mikandate on va la vie faut la vie malembe on va vie a déjà tracé déjà tracé ce que nous avons et comment ma ba opesa ba opesa ce que comment ba opesa au te comprendre la vie a toujours malembe tu sois sur au jala yo hein nanu yo tala rappelé so tali obi on a danger na makambutu na bakongolais na poto mobimba basa ba rebelle hein ba rebelle fiche pas on dit la polémique na mutite apparemment on a problème na mutite na problème mutite o kana na batutu hein na mutunyoso azo mutunyoso frère na ngai mon frère na ngai petit frère na ngai sœur na ngai tout na kana mutite OK mais bato mukelika ka msupe bazaka ka kompana bantima kaka osala rien mais ayina yo basé belé on va ba belé ah bon hein ah oui oyi ba pe bango basé bien sûr na mukolo ouais na mukolo bamsu osala lo mote olinga mwasi na ete on va timbilo kaka olinga mwasi na ye on va le finance mwasi na ye akoto fiti mais buta na mukilo yo na sala ngalo mutu mabete pina ngandi ka mutu te au passa vie na mobima awa na poto to ba bongo parce que au sali plus sa vie na yo na poto ke pona yo eza ki malamu au sala vie na yo awa to est-ce que regrette appel romo par rapport à parcours na onyoso oui na regrette ko na jeunesse na regrette musu na sala bon na ki mukolo na ngabe bien c'est na regrette mais
comme na vie na boma na mutu te asanga mutu mabete na vie bon l'intérieur mais au monde ko longwa kin na moni ndeto to mona kin balire comme iko ya na ba sélection longwa ka zaka no il fallait ko longwa ka mboka kana rapidement quoi ils sont mboka on va dater on va on monte sur ta premier ton asso poto on va ta le ba conséquence comment ko ya na mboka kana le nombre va aller à sous bien mais parce que na on lui bien te ba sala kana bango boyete mais la boyete ne comme les lots bamboule comme partout ko beta ko maba to comprendre donc mboka na biso penza ba to mboka na biso ezaka biso mo to mboka na biso manque à conscience voilà fiche bango aussi ça na biso moi deux personnes bambote na biki oza ba te belé na Bruxelles là wa ba ko lande mission masola poto to côté Bruxelles to bandi yango pa ya fiche bango donc n'hésitez pas de nous appeler hein de nobi à chaque fois la porte est grandement ouverte pour na yo au benga biso tokoya partout kozala ndetoye et pas ya ndeko fiche bango matsanga bato ba kolanda biso nga bato na yo pe na zo benata hein pesa bato bambote quoi OK bon zanga yi ndeko na bino fiche bango nde ba bigena to lo baliboso ke na komaki grand combattant banini ba oyo ba na ibsaka bino ke nga na tika combat ba selon ba circonstances ma na kutana nango yango pela na tika combat na kokola pe talaka na famille pe comprendre madame bana bani ba msusu ba se bana msusu balingaki te madame pa lingaki su ke na s'intéresse na ramona te mais aussi na sala pe trop na kati ya combat na bon yango na sepeli ya le bosso na personne mon papier gain na personne na merci na personne madame na chérie ouais chérie ouais moi na Paris suka na nzele Canada ko mané moi na Bruxelles wa ba o ba tikali na personne ba poupette mon main mbote na personne ba Jansi Masamu na mbote na Liège na personne ba Dédé Tambo mbote na Liège na personne presque ba o ba yebinga bino na personne bino mbote na personne na ba na ba moko ba mbote na famille na ba na personne na mbote. Voilà, donc Bengabiso partout Zali, toko s'est déplacé pour Tobeta Masola Poto. Masolo Zali, ne tolobaka story no change. Makamboza ebele oyo bakulutu bamona, oyo baene na biso bamona, batoyo neno ba chaque fois nous devons respecter les gars qui ont vécu. Bango bamona moi trop. Alors, biso faut vraiment to pousse na pempe na bango poto yebate. Alors Tolo Bela Vie, te font la branche Oya Masolo ya Poto Mera Royeba. Beta na Tolo Bela Vie, Beta Masolo Poto, je crois qu'au monde a bateau, basi ba leki, les deux agiteurs, il y a Ficho Bango. D'ici là, portez-vous bien, restez connectés sur Tolo Bela Vie officiel. La suite au prochain numéro. Tolo Bela Vie. Moïse Mbala, Kennedy Mbala de Paris. Boni lisusu okanga kanda katia bolingo aswera ko bondelo zongisa bolingo oyesila kite. Baron Mbala Sandrine na Sengal, Kimbenza. Lelo yokeyo André Ntsumbu. Lelo yokeyo chérie ya mama andi nani alula yote oh. Rosa di Rosa. Nani alula yote oh. Na kitoko na yo. Nasengaki na nzambe po tovanda sekoseko nabondelaki makasi aspe ya mama Marc Makalato professeur nakotaki banda kwa nzambe nyonso ya mokili nabondelaki makasi aspe ya mama Gina Kiabu na Paris Nies Mateus na Paris nani alula yote oh. Germain Mambuya nani alula yote oh. Na kitoko na yo nasengaki na nzambe po tovanda sekoseko nabondelaki makasi aspe ya mama Ambrogeni Dikengele Elembala Légion de Paris nakotaki banda kwa nzambe nyonso ya mokili nabondelaki makasi aspe ya mama Noëlla Kunga de Bundes Didier Mozinga de Francfort Alexis Lozé Anta Jean-Marie Soba de Londres Franck Massaka de Zurich, Chabani Manuel Mac, Gisèle Nyengeton, Karine Yengaboule, Mwana Paris, Chifa Kamba di Malela, Ado Senga di Sengomoka, et Doziola na Suisse, Patrick Luzolo de Genève, Mokili ya Nzambe makambo maleki Mokili ya Nzambe
makambo maleki o epa yakendanga ya wama wana motema nzambe mokili ya nzambe makambo maleki o Jimé Chapa de Paris, Antonio de Mavakala, Lando Kunga de Jena, Spaniel Dombassi, Géo Kisunga de Génie, Taziro Tazmambo.